Mutunalite ya oyo ezali mwasi afandi na nyama. Po ete yango ezali solo oyo elobi na mokanda na Apocalypse. Na lite ya nabiso na suka oyo tozalaki na Apocalypse chapitre 13, totalaki makambo ebele oyo etaleli bokonzi na pape mpe bokonzi oyo ebuti longwa na mabele. Mpe tomonaki ete ezali États-Unis yango ekosalisa na makasi mokili bandima mibeko oyo ezali kokomisa nyama na liboso. Sikoyo ezali mosala ekokoba na makonzi nyonso na mokili. Sikoyo Apocalypse chapitre 17 epesi biso bozindo na likambo oyo. Moko na banje yango nsambo baoyo bazalaki na mbeki yango nsambo ayei kosolola na ngai ete yaka na kotalisa yo ekateli ekatameli mwasi monene na pite. Ezali maloba makasi oyo afandi na mai mingi. Bongo mwasi moko na pite azali na ndenge mosusu azangi boyenge bene na Nzambe. Mwasi na ndimbola na Biblia ezali Eglise. Ezali na makomi ebele na boyokani na kala mpe na boyokani na sika mpe na kondimisa yango. Kristo azali mpe mobali na libala azali koya koluka molongani na ye Eglise. Lolenge na mwasi ezali wana. Bongo mwasi monene oyo na masumu atelemi na mai monene. Tosili komona ete mai ezali bato ebele bikolo bibele minoko na kolanda ndimbola na Apocalypse yango moko. Mpe na mwasi oyo bakonzi na mokili basali pite. Wana elingi koloba bazali na boyokani na ye oyo na solo ezali koyokana te na boyokani oyo Nzambe alingaki bazala na yango. Mpe bafandi na mokili balangi vinyo na pite na ye. Wana elingi koloba ete soki vinyo ezali elembo na mateya bongo vinyo na pite oyo ezali kolangisa ezali mateya ezali kopesa mobulu na molimo. Bongo na solo likambo makomi elobi ezali ete Eglise moko motelemeli ezali kokonza na mutu na makambo. Bakonzi na mokili bazali koyokana na Eglise oyo motelemeli balangwe bakoki kososola te mpo ete bazwami na mateya oyo ezali koyokana na Biblia te mpo ezali mateya na pite. Akambi ngai na molimo kuna lisobe namoni mwasi afandi na nyama motane. Awa ezali motane langi na mbeka oyo atondi na kombo na kotuka. Bongo ezali bokonzi oyo ekotuka. Mpe tomonaki oyo elingi koloba ntango tomonaki Apocalypse chapitre 13. Mpe Biblia epesi biso bilembo na kolakisa yango koloba ete bozali na esika na Nzambe, bozali Nzambe na mokili, bokoki kolimbisa masumu, bokoki kozwa oyo nyonso epesama na Kristo mpona kosalela yango na bino moko ezali kotuka. Mpe tomonaki ete Eglise na Rome asalaki yango solo. Bongo mwasi afandi na nyama motane oyo atondi na nkombo ya kotuka oyo mpe azalaki na mitu nsambo na maseke zomi. Wana ezali solo elembo mosusu oyo tozalaki na yango na Apocalypse chapitre 13. Soki botangi mitu oyo bozalaki na yango na mitu nyonso na Daniel chapitre 7, bokomona ete ezali mitu nsambo wana. Po ete nyama na liboso azali solo na mutu moko wana elakisi Babylone, Bamed na Baperse bazali mutu moko bazali na mutu moko. Grèce elakisami na mitu minei mpe mutu moko na nyama na suka na Daniel chapitre 7 ebakisami esali mitu nsambo. Wana elingi koloba ntango nyonso biteni nyonso na ntango bizwami mpe bikotisamaki na lingomba moko oyo. Lingomba oyo na katolike ezali na lolenge na bwanya nyonso na kati na yango na makonzi na bikekezwami na kati na yango. Ebimisi kipakano soki bolingi kobyanga yango bongo. Mwasi alati bilamba motane mwindo na motane mondo. Langi mibale ezali kosalelama na solo na Eglise Romaine. Basalelaka balangi motane mwindo mpe basalelaka balangi motane mondo mpo na bakardino to mpo na bepiskopo. Akembisi zoto na olo na mabanga kitoko na mangaliti
tembe ezali te ete ezali lingomba na bozwi koleka oyo nano ezala te mpe azalaki na kopo na olo na loboko na ye etondaki na bosoto mpe na mbindo na pite na ye. Bongo kopo na olo etondi na mateya na lokuta na elongi na ye nkombo na libombani. Elingi koloba ezali boyebi ebombani soki bolingi. Ekomami ete Babylone monene mama na pite. Elingi koloba mosusu ezali basi misusu soki bolingi baoyo bazali mpe batelemeli kasi mama na nyonso na bosoto na mokili. Elobeli oyo ezali na makasi koleka tokomona soki ezali bongo. Bongo tokotala moke na nyama na mitu nsambo. Na Psaume 74:14 totangi boye, yo otutaki mitu na Leviathan penza opesaki ye lokola eloko na kolia epai na bato na lisobe. Ezali bongo awa na nyama alakisami lokola Leviathan moko, dragon lokola nyama, mpe ezali koyokana na se ete ezali na mitu ebele. Na boyebi na bonzambe na kala, Leviathan azalaki na mitu nsambo. Ezaïe 27:1, na mokolo yango na nzela na mopanga na ye na makasi mpe na monene mpe na nguya, Yawe akopesa etumu na Leviathan nyoka oyo akokima mpe Leviathan nyoka oyo akunzami akoboma mpe dragon oyo azali kati na mai na monana. Boni ezali na ntina te koboma dragon oyo azali kati na mai na monana. Bokanisi ete tozalaki na elembo moko wana na ntina ntango tomonaki mateya na Marie oyo na kati babyangi Marie moi na mai. Likambo na ntina bokokani na ntina. Apocalypse 12:3 elembo mosusu emonani na likolo dragon motane monene oyo azali na mitu nsambo na maseke zomi. Tozali awa na dragon moko na Ezaïe mpe toyebi te motuya na mitu azali na yango. Tozali na Leviathan na Psaume 74:14 oyo basaleli po na dragon na Ezaïe 27:1 mpe na kati na Apocalypse tomoni ete ezali na maseke nsambo. Bomoni ndenge nini nyonso oyo ekangami elongo soki bosaleli bokokani bokoki komona mitu nyonso bolingi. Mpe na mitu na ye mitole na bokonzi nsambo. Bongo dragon na Apocalypse chapitre 12 ezali bokonzi ezwaka mikano, ezali likolo na makambo nyonso, azali mokonzi na mokili oyo. Yesu abiangaki Satana mokonzi na mokili oyo. Apocalypse 13:1 mpe na telemaki na libongo na mai monene na monaki nyama kobima na mai monene, azalaki na maseke zomi na mitu nsambo mpe na maseke na ye mitole na bokonzi zomi mpe na mitu na ye nkombo na kotuka. Bongo awa tozali na bokabwani na yango na makati na maseke zomi to makonzi na maseke zomi mitole zomi wana elingi koloba ete nyama akokonza na nzela na makonzi oyo zomi ezali na ntango na Moyen Age ntango Rome akonzaki na nzela na makonzi na Europe. Apocalypse 17:3 akambi ngai kati na molimo kuna na lisobe na moni mwasi afandi na nyama motane oyo atondi na nkombo na kotuka oyo mpe azalaki na mitu nsambo na maseke zomi. Na solo wana ezali elakiseli na bokonzi na Satana na bikeke nyonso. Mpe na Apocalypse 17 tokomona suka na bokonzi na ye na makambo na suka liboso mpenza ete Yesu azonga. Bongo dragon na mitu nsambo na mokanda na Apocalypse mitu elakisi makonzi na politiki na nzela na yango dragon azali kosalela. Kasi kaka mpona bolingo na biloko ezali na ntina komona ete Satana amekaki mbala nsambo mpona kofandisa bokonzi na ye oyo moto aboyi te. Na liboso etumba ezalaki na lola, eyano na Nzambe ezalaki kobengana na Satana longwa na lola. Sima Adam na bato na liboso na mbula amekaki kofandisa bokonzi na ye, eyano na Nzambe na Adam mpe na Eve elaka na lisiko bokonzi na mbeka. Nsima Tour de Babel nde ezalaki likambo mosusu amekaki kosala mpona bomoko na bikolo nyonso na mokili, eyano na Nzambe mobulu na minoko ekaboli bikolo likambo na ntina. Nsima
na ntango na kozwama na kati na nzoto akanisaki ete soki akoki kobebisa Kristo akokaki kofandisa bokonzi na ye elonga likolo na masumu mpe liwa ezalaki eyano na Nzambe ebaloli kokweyisama na miso na elonga na monene koleka oyo mokili etikala komona te amekaki kofandisa bokonzi na ye na nzela na Rome na bapakano mpe eyano Smirna abimisaki yango bato basepelaki kokufa na esika na kobomama amekaki kofandisa bokonzi na ye na nzela na Rome na pape eyano reforme esika moko te etikala wapi ekokaki kozwa te bone ekozala mbala na suka oyo akomeka kofandisa bokonzi na ye eloko moko wapi bikolo nyonso bakosangana na bokonzi na sika na mokili mobimba na monene bone ekoki kosalama ekozala likambo na ntina mbala nsambo amekaki mpe eyano ezalaki oyo na biangi mongongo na makasi na katikati na butu kasi tokolobela yango na liteye mosusu ezali mwa pasi. Apocalypse chapitre 12 verset 3 elobi elembo mosusu emonani na likolo dragon motane monene oyo azali na mitu nsambo na maseke zomi mpe na mitole nsambo na mitu na ye bokonzi oyo ekobundisa na etumba na bokonzi mosusu na mokili elakisi bongo bato na Nzambe nde bongo bozali na dragon mpe ayei kobundisa mwasi alati mpembe etumba oyo ekokoba kino na koya na Kristo Biblia elobi bongo bongo na ekelamu oyo tomonaki na Apocalypse chapitre 13 oyo ebuti longwa na mai monene elobi lolenge na bokonzi na pape ezali mpe ete ntango ezali bokonzi oyo ezali na lolenge na liseke moke na Daniel chapitre 7 ezali nde bokonzi moko mpe elobi na biso ete ezali na biteni na bamed na bapers mpe azali na makolo na ngombolo azali na bwanya na bagrek na kati na ye mateya nyonso na boko bikutu efandisami na bwanya na bagrek ebimeli nde kuna ezali na biteni na Grèce na kati na yango ezali na lolenge na bababilonien na kati na yango oyo ekozwa liteya mobimba mpona kolakisa bokokani kati na nsambela na bababilonien na nsambela na bakatolike tozali na liteya ebyangami vinyo na Babylone bokoki kolanda yango pe azali na maseke zomi oyo elakisi mokonzi oyo na suka ekokonza na solo mokili mobimba bongo mitu na nkosi na maseke zomi mpe mwasi azali solo eglise yango moko loboko na eglise oyo azali kokonza makonzi na politiki nyonso alati motane mwindo na motane mondo mpe asimbi kopo oyo na loboko na ye namoni mwasi afandi na nyama motane oyo atoni na nkombo na kotuka Apocalypse 17:3 mpe motane mwindo balangi na motane mpe wolo na mabanga na talo Rome ezali lingomba na bozwi koleka mangomba nyonso na losambo na mokili mobimba bozwi ezalaka na mize na Vatican eleki makanisi ezali kokamwa mpe kopo oyo na wolo kuna ezali na mbindo na mateya na ye na lokuta sikoyo tosili koyeba ete abyangami libombani sikoyo likambo oyo ebombani to libombani ezali likambo moko ezali kosalama na nsima na bililingi ebombani azali mama na kobomba na bongo na mangomba nyonso oyo boni azali kokonza mangomba nyonso na losambo na mokili ba oyo bazali batelemeli liboso na Nzambe te boni ekoki kosalama awa na solo tokolobela likambo oyo na mozindo nanu te kasi tokosala yango na liteye mosusu Apocalypse chapitre 17 verset 5 sambela na kala na Babylone nyonso mpe losambo nyonso na kala na ngombe sambela na kala nyonso wana tokokuta yango nyonso oyo na kati na Rome 2 Timothée 4:4 elobi bakopengwa longwa na koyoka makambo na solo bakobongwa koyoka masese na pamba boye lingomba ekosuka na kokweya mpe na esika na kondima lobiko na mwana na mpate na Nzambe oyo apesamaki mbeka mpona masumu na mokili bakozala na mateya nyonso ekosilisa mposa na bango
Psalm 116:13 elobi na kosimba kopo na kobika mpe na kobianga nkombo na Yahweh. Sikoyo tokopona nini? Boni tokosalela makonzi na mokili mpona kozala malamu to tokobelela nkombo na nkolo mpe konyokwama. Wana nde kopona isengeli tosala. Tour de Babel, mwasi amibiangi ye moko Babylon, to Biblia ebiangi ye Babylon, mpe lolenge nyonso oyo ezali kokokana elongo. 2 Thessaloniciens elobeli likambo libombani oyo na chapitre 2 verset 7 na 10 mpo libombani oyo na lisumu ezali kosala liboso. Bongo mosala oyo ebombani makasi ezalaki na kati na kosala manantango makambo oyo ekomamaki. Ntango Paul akomaki maloba oyo, bokonzi oyo ezalaki na kati na kosala mosala. Sikoyo tomonaki na Mateyo eleki wapi batata na lingomba na makanisi na bango na bagnostique na lokuta. Mpe tomonaki yango na makomi nyonso na bamason na mwepiskopo na Alexandrie na Constantinople, mpe mobimba na yango na Mateyo na Origène. Bongo azalaki na kati na kosala ata na ntango na Paul. Gnosticisme ebimaki. Eliphas Levi alobi na biso ete Simon Magus azalaki mobimisi na lingomba na bagnostique na mikolo oyo na kati na eglise yango moko. Bongo libombani oyo ezalaki na kati na kosala na ntango na bantoma. Zambingu ya na lofundu oyo ezali naino kosala mosala kasi bobeleki no mopekisi akolongwa. Bongo moto na lofundo akomona na polele, ye oyo nkolo Yesu akoboma na ye mpe akobebisa ye na mpema na monoko na ye. Wana elingi koloba nini? Mpe akobebisa ye nye wana ekomona na ye na ntango ekoya ye, koya na ye moto na lofundo ekozala mpona mosala na Satana, mosala na nguya nyonso mpe na bilembo mpe na bikamwiseli na lokuta, mpe na bizimbiseli nyonso na mabe mpona bango bakobeba mnye Zambi baboyaki koyamba bolingo na solo mpona lobiko na bango. Makomi na nguya makasi eyebi elobi na biso moto na lolenge na kobimisama na bokonzi oyo na monguna na Kristo, mpe elobi na biso ete likambo moko ezalaki kotelemela ye. Bongo na solo bakokanisaka ntango oyo lokola boye. Motelemeli na yango akolongolama nsima moto na mabe oyo akomonisama. Bongo likambo moko etelemeli ye bokonzi oyo ezalaki na kati na kosala na ntango na Paul, kasi ekolongolama nsima bokonzi oyo ekobimisama. Mpe ekosala na bikamwisi na lokuta na kozanga bosembo pe ekokosa mokili mobimba na kobomba bosolo mosika na bato. Tobwaka mokeliso na elakiseli oyo na makomi na Paul na kotalela moto na lofundo. Bandeko nazali kolomba bino mpona komonana na nkolo na biso Yesu Kristo mpe mpona koyangana na biso epai na ye. Ete boninga na kati na makanisi na bino te mpe ete bobanga te soko na ntina na molimo te, soko na ntina na liloba te, soko na ntina na mokanda te oyo emonani lokola ete euti na biso mpona kobanza ete mokolo na nkolo esili koya. Yesu nanu azongi te. Yango nde alobi Yesu azali awa te lokola bato mosusu kati na bino bazali kobanza, nanu azongi te, ezali noki te mpo akoma. Tika te ete moto azimbisa bino na nzela nini, po ete mokolo yango ekoya te, bobele ete kotomboka eyei liboso mpe moto na lofundo amonisami, ye mwana na libebi. Boye koya na Yesu ekosalama te liboso ete botomboki ezala mpe moto na lofundo amonisama, ye mwana na libebi. Liloba moko na ntina mwana na libebi esalelami kaka mbala mibale na Biblia. Boyebi yango esalelami kaka mbala mibale na Biblia. Kaka bato mibale nde babiangami bana na libebi. Moko na bato oyo nde moto na lofundo bokonzi oyo, mosusu azalaki Judas. Sikoyo soki nalingi kotuna bino ndenge nini Judas atombokelaki Yesu na nzela na lipepwe. Boni ayaki lokola moko na bango iyo tote. Boni ekoki kosala mate ete bokonzi oyo mwana libebi ekoka mpe komimonisa lokola molakisi na elongi na Yesu Kristo mpe kotombokela
bato nyonso na lipepwete bone koki kosalema te akotelemela mpe akomitombola likolo na biloko nyonso bibyangami nzambe soko eloko nini na losambo kino akofanda na tempelo na nzambe mpe akomisa koyele ete azali nzambe mpenza mpe tomonaki ete bokonzi na papa esalaki yango na solo yango ezali motelemeli na Kristo oyo boyokaki ete akoya mpe sasa ye mpe azali kati na mokili 1 Jean 4:3 bongo bokonzi oyo ezalaki na kati na kosala na ntango na Jean mpe na ntango na bantoma ezali bokonzi ekoya te lokola bato ebele bakanisaka ete ekoya na mikolo ekoya ndenge futurisme eteyaka na mokili kuna bozali kokanisa te elobi Paul ete nalobaki makambo oyo nyonso na bino naino ezalaki ngai na bino boyebi mpe yango ezali kopekisa ye sasa ipi ete amona na bobele na elaka na ye bongo Paul alobi na bango nalobaki na bino ete likambo moko ezalaki kopekisa motelemeli na Kristo kopekisa ye kobima mpe boyebi likambo yango zambingo ya na lufundo oyo ezali nani kosala mosala kasi bobele kino mopekisi ya kolongwa version BBI elobi ezali na moko ezali kopekisa mabe oyo kino akolongwa boye likambo moko epekisaki bokonzi oyo mpona kobima mpe ntango likambo oyo ekolongolama nsima motelemeli na Kristo akoya bongo moto na lufundo akomona na polele ye oyo nkolo Yesu akoboma ye na mpema na monoko na ye mpe akobebisa ye nye wana ekomona na ye na ntango ekoya ye bongo nzambe akobunda na bokonzi oyo na zena liloba na nzambe nsima akobebisa ye na komonana na ye wana ezali elaka koya na ye moto na lufundo ekozala mpona mosala na satana tozali susu na makomi oyo na lolenge nini azali kosala mosala sikoyo ntango nini motelemeli na Kristo akobima Paul alobi na bango ete likambo moko ezalaki kopekisa ye tozali na solo awa te na likambo ezalaki kopekisa ye bongo botala Grattan Guinness le catholicisme et la réforme page 105 1887 akomi boye awa tozali na likambo oyo Paul andimi kozalana na boyebi na kati na lingomba na libakristo lingomba na liboso bayebaki elobi ye lipekisi wana ezalaki nini lingomba na liboso balobi na biso ete bayebaki likambo wana mpe moto moko te na mikolo oyo akoki kowanga na litatoli na oyo Paul akobaki alobaki longwa monoko kino litoyo alobaki na Bathesalonicien lelo tolobi nani apekisaki ye ezalaki molimo mosato azalaki wana azalaki oyo azalaki mosusu te biso toyebi te mpo ete Paul azalaki bobele ye moto alobaki na bango likambo ezalaki kopekisa ye ezali likambo oyo kaka makambo na bato na kala ekoki kozala na nguya likolo na yango makanisi na mikolo oyo ezali koyokana te na ntina na likambo na boye wana eyokani batata na lingomba boni bokoki koyebisa biso oyo Paul alobaki na bango mpona oyo epekisaki ye Tertullien na mokanda na ye sur la résurrection chapitre 24 mokomi monene mokristo na Afrique du Nord ekomami na mbula 200 nsima na Yesu alobi boye oyo apekisi ye lelo kopekisa ye kino akolongolama lipekisi nini ezali wana kasi bokonzi na Rome botomboki oyo awa ekabwani na makonzi zomi akokotisa motelemeli na Kristo likambo na ntina boye yango nde batata na lingomba basosolaki ete ntango Rome akopanzana na suka bongo motelemeli na Kristo akobima yango nde bandimaki tokoba Jean Chrysostome na mokanda na homélie sur 2 Thessaloniciens 2 numéro 4 azalaki mwepiskopo na Constantinople 390 alobi likambo ezali oyo ezali na oyo ezali kopekisa ye sikoyo kino ekolongolama nsima motelemeli na Kristo akoya mosusu alobi yango likambo na ntina Paul alobi ete nguya wana ezalaki na kati na kosala mosala mpe ata ndenge akobima likambo moko ezali kopekisa ye kasi ntango ekolongwa na lobi na bino nini wana nsima akobima botala Edouard Elliot na mokanda na ye commentaire sur l'Apocalypse alobi tozali na litatoli endimami na batata na liboso na Irenaeus moyekoli na Saint Jean ekiti bongo kino na Chrysostome mpe na Jérôme na bongo ete esosolamaki lokola ngoya na bokonzi oyo ezwami na Rome nde esengaki elongolama Grattan Guinness alobi ntango ba César bazalaki na bokonzi na mboka ezalaki mpasi mpona komona kobimisama na motelemeli na Kristo na kokweyisama na ba César ebongaki abima
wana yokani masakolo ya Biblia mazali kopesa bososoli lisakolo na mikolo nkoto moko kama mibale na ntuku motoba ezali koyokana soki bozwi mobimba na makambo oyo. Tango ba César bazalaki na bokonzi na mboka ezalaki mpasi mpona motelemeli na Kristo abima na kokweyisa na ba César ebongaki abima ekomami na le romanisme et la réforme. Ezali na makomi ebele elobi yango Paul atalisaki bokonzi na bopekisite ayebaki yango lokola Rome po azalaki kobanga monyoko libokanisa ete lingomba na bakristo ezalaki na kati na monyoko na Rome. Dr. Thompson, champion du christianisme à la recherche de la vérité, page 47. Bongo Paul akomaki mokanda mpe alobi makambo na yebisi bino ngai moko boyebi oyo ekoya liboso bongo bokende kote te mate ya nyonso tozali kozela botombokeli moto na lofundo mopekisi oyo akolongola mamoto na lofundo akobima mpe akokonza na mokili oyo nde nsima na suka Kristo akoya mpe akosisa bokonzi wana ntango akoya yango nde maloba na Biblia. 1 Timothée 3:16 elobi libombani na makambo na Nzambe ezali monene ye oyo amonisami polele kati na nzoto. Bomoni yango Nzambe amonisami polele kati na nzoto. Bobongola yango te. Bobongola yango te. Alongisami na molimo, amonani na banje, asakolami kati na mabota, andimisami kati na mokili, anetolami kati na nkembo. Yango wana nde libomba ni bobele moko na bokristo. Libomba ni mosusu ezalite. Tokoki kososola te ndenge nini Nzambe na nyonso akokaki kokoma moto mpona biso, akufeli biso, nsima, abikisi biso, mpe akomisi biso, bana mibali mpe bana basi na ye, oyo aleki likolo. Ezali libombani. Tokotikala kososola yango te. Oyo nyonso etikali emonisamaki na mobimba na ye. Kasi yango ekozalite na biso mpona seko yango nde libombani na makambo na Nzambe. Libombani na lisumu elingi kolongola likambo oyo na solo na katikati na seko na lobiko. Mpe tosili komona na Mateo mosusu ndenge nini basalaki nyonso mpona kokitisa mosala na Kristo. Mpe ndenge nini na nzela na mangomba na molili nsambela na kala na Babilone ezwami na lingomba na Kabal mpe na gnosticisme elongoli Yesu Kristo lokola Nzambe oyo abikisaka mpe bazongisi bokonzi mosusu na esika na ye. Tomonaki mangomba na molili na Islam mpe tomonaki ete Coran ezali kote ya ete Yesu azalaki mwana na Nzambe te. Lisusu ete atikala kokufa te. Ete makila na ye esopanaki mpona biso te, bamemaki ye, bakomisi ye molimo atikala koya na kati na nzoto te. Makambo oyo nyonso tozali komona ete ezali mateya minene na Rome lelo, ezali nde mateya ezwami na kati na Vulgate. Batemplier, bato na Rose Croix, bajesuite, franc-maçonnerie bango nyonso bazali kaka na mateya moko wana. Mateya mibale na mokili, nkama te, nkama mibale te, nkama misato te, nkama mitano te. Mateya mibale kaka na mokili. Nyonso balati bilamba ekeseni. Nyonso bakonzami na bokonzi moko kaka. Kokamwa. Bokanisa lisolo na bel. Tosilaki kolobela yango tempelo na bel. Wapi tomonaki mwasi alati mini jupe kitoko. Boni bokanisi ete mini jupe ezali kama na sika. Te. Ezali likamo na kala. Yango oyo. Bongo. Mwasi oyo na ebite soki azalaki mwasi na butu to mwasi na moi kasi mwasi oyo asimbi kopo na wolo na loboko na ye elakisi losambo na bale. Mpe Fides ezali kitoko Citadel Vaticano Fides tomonaki yango likambo na ntina koleka ezali na ndimbola na losambo na Nzambe mwasi bato na kati bato na kati bazalaki ba Fides. Tokoyeba te nini ezalaki soki tozalaki na makomi oyo na Albert G. Makite, franc-maçon na degré 33 alobi. Loboko na mobali eyebanaki na bikeke nyonso lokola elembo na boyenge bene. Mpe bandeko na biso mibali basambelaki Nzambe na nkombo na Fides. To boyenge bene. Fides to boyenge bene oyo ntango mosusu alakisamaki na maboko mibale ekangami. Oyo mpe franc-maçonnerie esalaka ntango mosusu na bilongi mibale na bato basimbani loboko na mobali numa azalaki moko na liboso moto na liboso oyo atongaki etumbelo mpona Fides
nkombo oyo bapesaki nzambe mwasi na seleka mpe na sembo bazalaki koisambela. Mikano bazwaki na nkombo na ye ezalaki kolongola mate lokola misusu. Wana ezali libombani tolakisi mopanzi moko kasi tozali na solo kote ya mosusu. Mwana Saint Dogmas page 292 bokokanisa ete tozalaki na bilembo ebombani. Awo tozali na PX ezali likolo na biteyelo na mangomba ebele, biteyelo mpe bitumbelo lelo bapesi yango ndimbo na bokristo mpona bagoyim mpona bakatekumene. Kasi awa moto na kati ye moko alobi na biso ete ezali bisalelo na Osiris, ezali bongo elakiseli na lolenge na nzoto na mobali oyo ezali na kati na masuwa malamu. Pe alobi na biso ete bilembo mosusu tomoni awa ezali bilembo na kipakano to na ekulusu oyo ekulusu elekani ndenge oyo na to ndenge mosusu mpe mizoto na David lisusu maloba oyo na ntina bilamba na nganga na Oris bizalaki na ekulusu oyo mpe bozali na Croix de Malte. Mpe na lakisi bino ete pape azali na yango likolo na bilamba na ye mpe bepiskopo balataka yango pe oyo ezali banganga na Horus ezali libombani ebongi bota na nsima mpona kozwa yango. Ekoti oyo balataka na mitu na bango oyo lelo ekokani na oyo elakisi na solo mutu na mbisi na nzambe Dagon oyo elingi koloba Dag on azali nzambe mbisi. Bongo mutu na mbisi mbula ebele nsima balongolaki songe na mbisi bazongisaki na esika na yango elamba motane to elamba motane mwindo to ata na langi nini, kasi ekoti na mutu na mbisi efungwami likolo etikalaki. Wana bokomona na biyemi na babilonien na kati na mize na Pergame bomoni mbisi na monoko efungwami ekoti na mutu na banganga na Babylone mpe wana bazali na mbeki na mai bazalaki na bitape na isope bazalaki kotia na kati mpe bazalaki kosopa yango mai na bifelo na mai na bifelo mpe yango nde na solo papa salaka bepiskopo batambolaka na mbeki na mai epambolami na bango. Papa azali na etape na isope mpe azali kosopela bato ezali molulu na babilonien ezali kosukolama na Babel ekuke Babab el Dieu Babel ekuke kino na nzambe. Yesu alobi nazali ekuke Yesu azali ekuke azali bobele na nzela moko kino na lola mpe azali kaka na kondimama na masumu na biso mpe na kondima mbeka na nzela na mwana na nzambe oyo akufeli biso. Ezali bobele nzela moko ezali mpona lobiko. Kasi Babel alobi te tozali na ekuke mosusu kino na nzambe ezali solo na kokamo tokobwaka liso na yango na lite mosusu boyebi ebele boye na babab bazali na mokili lelo oh babiangami bango nyonso bab si bab boyebi bankombo nyonso wana babab ebele kuna ekozala malamu totala babab wana bobele bab moko ezali komema na nzambe mpe ye azali Yesu. Bobele ekuke moko nzela moko kasi azali na lolenge na kopetolama. Yesu alobi na kosopela bino isope. Papa alobi tete na kosala yango bokobikisamba na bokonzi na nzela mosusu te. Makanisi mibale matutani banganga bazalaki kokunzama bato bazalaki kopwepwa sapato na bango bazalaki kopwepwa mapete na bango ezali kipakano oyo ezali sinus na samash oyo bokokuta na bisika nyonso na mokili lelo ezali kokamwa bisika yango bokokuta bilembo na shamash. Bagnostic oyo babimisami na Simon Magus oyo na makomi na Eliphas Levi akomaki ndoki na Néron akomaki ndeko na Néron. Histoire de la magie page 189 ezali makomi eyebani mingi. Levi bato balingaka kozwa nkombo oyo na mokongo na makambo na bango boyebi ikambo na ntina pe soki bokei na Rome botala elembo bokomona kuna ezali awa na libanda na tempelo oyo na kala na bapakano wapi nsambela nyonso ekumisami mpe na nsima bozali na kare oyo na bamaso bozali na nzoko likolo na yango lisusu bozali na elembo oyo likolo mpe na ekulusu likolo mpe bato nyonso balobi ezali malamu.
kaka soki na solo boyebi ete carré ezali elembo to cube na banzambe na kala, mpe ete elef ezali alpha, elef ezali letele na liboso, nzoko ezali ngombe mobali na est. Bongo na hinduisme bazali lisusu na elef lokola nzambe na moi, na liboso na ndinga na hébreu ezali ngombe mobali. Mpe likolo na oyo eteni oyo ezangi na Osiris. Mpe likolo kuna tozali na to. Bongo bozali na likama mobimba na losambo na kipakano na kati na elembo awa na katolika. Motane mwindo na violet ezali langi. Boni ezali kokama te komona ete bandimaka ete tozali na boyebi na malamu mpe na mabe. Bongo tokomona ete pape akolata kaka bilamba mpembe. Alakisi mopanzi na mpembe, mopanzi na Lucifer. Mpe moto na ye na mopanzi lokola na ye na soki bolingi ye moto azali soda mobomi na nyonso wana kolata langi ni mwindo. Boye mokozi na lingombo na ba Jesuit alataka kaka bilamba mwindo po bozala na mipanzi nyonso mibale na boyebi na malamu na mabe. Mwasi alati bilamba motane mwindo na motane mondo, akembisi nzoto na olo na mabanga kitoko na mangaliti, mpe azalaki na kopo na olo na loboko na ye, etondaki na bozoto mpe na mbindo na pite na ye. Maloba makasi. Soki bozwi motole na pape, motole na biteni misato euti na bamed na bapers, soki bozalaki kaka na motole wana yango moko bokokaki kozwa nyongo libanda na États-Unis d'Amérique soki botekaki yango. Mpe bansangu bazali kosala awa balati balangi kaka moko wana, mpe na solo awa bazali kosala misa oyo ezali mbeka na bongo na Yesu Kristo. Pelisusu. Wana ye afali na kiti na bokonzi na pape liboso na etumbelo monene na Saint Pape na Saint Pierre. Pape Paul azali kolanda lite monene na Cardinal Swenen na ntina na Pape Jean na konsili na mibale. Lite ya oyo ebandaki boye ezalaki na moto moko motindami na Nzambe nkombo na ye ezalaki Jean. Likambo na ntina monene nini ebimaki na konsili na mibale. Boye na konsili na mibale bato nyonso babiangamaki na bondeko na mangomba. Kasi Rome akozala mama mpe mangomba nyonso makokaki kotikala bondeko kotikala bandeko basi. Boni ezali na ntina te likambo na ntina. Kosambela bikeko ezalaki losambo na bokonzi na kala. Kosambela bikeko ezali losambo na ndenge moko na bokonzi na mikolo oyo. Na solo eloko moko kasi kosambela bikeko ezali lolenge ebele. Kosambela bikeko elingi koloba likambo mosusu mpe lokola. Boni ekozala na ntina soki toyebaki ete Rome ekonzaki lolenge oyo na mobimba na yango te. Mobimba to nyonso te. Na bongo tokoki lelo te kokota na lolenge nyonso na sambela na bikeko oyo ekozala mpasi. Kasi kosambela bikeko elingi te koloba kaka kofuka maliboso na ekeko, bokokaki kozala na bikeko ebele. Tokoloba nini pona masano na mokili? Banani bazali kokonza makambo na masano na mokili? Bongo soki botali na bilembo oyo mangomba minene wana na masano bazali na yango ezali bilembo na bamason. Ezali likambo na ntina monene. Lingomba monene koleka nyonso na football na mokili. Manchester United ezali kosalela diabolo mbala moko. Pona nini te? Ezali komona na malamu ba degré na bamason, ba chevron na bamason, bilembo na shamash. Pona nini te? Ezali mangomba minene koleka na masano mokili. Tokoloba nini pona nyonso oyo? Tozali na banyama na molili, tozali na bambalata oyo apumbwaka, Pégase, tozali na bilembo oyo nyonso na ntina na pentagram na bizipelo na Malte, mpe bilembo na moi na pentagram mpe nkosi mibale bakumbami na bantaba, bilembo nyonso fleur de lys. Bopesa yango nkombo bolingi, tozali na yango M na bamason, mai na langi na bamason, mobimba na lisano na kobeta misapi na bamason, mokuwa na mutu, mikuwa titan ezali solo nkombo na satana na ndinga na grek. Tozali na misala oyo nyonso na ntina liletele na G
moto nyonso oyo azali franc-maçon akoyeba ete yango euti na loge na bamason. Soki botangi Exode chapitre 32 verset 2 à 6, Aaron alobelaki bango ete bolongola makutuna olo na matoi na basi na bino mpe na bana babali na bino mpe na bana basi na bino. Lelo makutu na matoi eyebani mingi. Mpe boyaka na yango epai na ngai, mpe asalaki mwana na ngombe oyo enangwaki. Aaron asakolaki ete lobi ekozala elambo epai na Yawe. Batelemaki na ntongo-tongo na mokolo na nsima mpe batumbaki mbeka na kotumba mpe bayaki na mbeka na kimia. Sikoyo basakanaki nani? Na bongo eteni na lolenge na losambo na moi ezalaki nde masano. Lolenge nini na masano basalaki? Wana ezali likambo na ntina. Na bongo tokende na UNESCO. Bayebaki yango mpo ete manifeste de l'UNESCO ndenge toyebi yango ekomamaki na moto na kati na lingomba na Skull and Bones. Azali moto na kati na ntina. Na ndakisa komi lisano na polo eyebanaki na baperse mpe ezongisamaki na ebandeli na yango. Lisano na moi ndimbola epai na Akbar kotia mongete na ndembo na moi ekangamisamaki na elonga na pole likolo na molili na malamu likolo na mabe. Kasi bokanisa ete masoneri babyangi pole molili mpe molili ekomi pole mpe babyangi Yesu na Yawe mabe na Yawe mabe boye elonga na pole likolo na molili elakisaki na kipakano elonga na Lucifer likolo na Yesu Kristo. Na bongo elonga na molili likolo na molili na malamu likolo na mabe. Ndembo ezalaki elembo na moi na masano nyonso lokola football, hockey, basketball, cricket. Mibeko na masano na mbano lokola masano nyonso baseball ezali kolakisa mpe biteni na komonisama na moi ndenge moko na milulu na kana na kobunda oyo babongisaki lokola eteni na milulu na kobota. Boye soki bokoki komema bango na lingomba te, bomema bango na bisika na masano. Ezali likambo na tina te? Mpe na lingomba bomoni loboko kokende boye, na esika na masano bokomona loboko kokende boye, banzembo ezali koyembama na lingomba, banzembo na lolenge mosusu eyemba mikuna, ezali kaka kokamwa. Nani akokanisa wana azali na losambo? Lisolo na Basumerien na Gilgamesh ekomami na bitando na bilakiseli ezali koloba ndenge nini bilamba na bato na masano nzete na lopete to ndembo oyo Gilgamesh akomaki likolo na nzete ekundolamaki ekweyaki na inferno nzoka ya bandaki konyokola bato na ye na milulu na masano ebele. Mpe ndenge nini na suka ezalaki nzambe moi nde azalaki kokundola libulu na mabele mpona kozwa yango. Bongo soki ozalaki na nzete mpe ozalaki na ndembo, ntango okozwa nzete mpe okotisi ndembo na kati na libulu ezalaki elembo. Yango ezali na ndimbolo na mozindo koleka oyo tondimaka na solo. Na solo ezali na bososoli. Kasi bobosa na yango ezali oyo babeti na lisano na golf basalaka na ndakisa. Boyebi ezali kokamo mpe mbala boni bayebisaka bino ete yango ezali kitoko mpe ete ezali malamu mpona bakristo mpe makambo nyonso oyo na yini masano te. Masano ezali malamu mpona bokasi na nzoto. Ezali na makambo mosusu na malamu bokoki kosala na masano. Kasi soki lisano ekomi losambo wana ezali likambo te. Wana ezali likambo boni ezali kosambela bikeko te. Torche olympique oyo bato na lisano na kokima mbango bamemaka na kosalaka lolenge na kobaluka na moi ntango nyonso na olympiade ngonga na mbula mine ikino na molulu mosusu ezali mpe ezwami mpe na lolenge na kobaluka na moi. Liboso ezalaki kosalama na Grèce, masano ezalaki molulu na boweleli mpo na lokumu na Zeus. Boni bomonaka molulu na ebandeli sikoyo oyo na Grèce. Boni bakumisaki banzambe iyo tote iyo tokomona kona biso wana tokei na solo moi sanza mpe mikili misusu ezali kopepa likolo na Jeux Olympiques na Barcelone. Bosangani na moi na masano ezali na kala liboso na banzambe Heracles na Apollo na Grèce ndenge ezali komona na lisolo na elombe na Basumerien o Gilgamesh. Makambo na kokamo lokola na masano moi ezali wana ntango nyonso na lolenge nyonso na bomoi. Ezala na boyemi na botongi na mbwanya na sambele na bafeti na mabina to na miziki. Wow! Azali na bifandelo nyonso na kofungwama. Ntongo nyonso nzambe moko na bapakalo na mokolo alamwisi bino mpe mpona barome na bikeke na ebande na ekeke na
bakristo bazalaki kopesa nkombo na mokolo nyonso na mikili nsambo: soleil, lune, mars, mercure, jupiter, venus na saturne. Soki totali na bilembo na jeux olympique bokomona ete bazali na elembo na baladade, elembo na baladade, elembo na baladade, elembo na baladade. Bokoki komona yango nyonso wana ezali kipakano. Botala elenge mobali oyo amemeli pape elamba kitoko na okay. Totala nini ya kosala na yango. Wow! Ezali elamba epambolami. Boye. Franc-maçonnerie ezali kokonza makambo nyonso mpona Rome lelo. Makambo na masano, makambo na sambela ezali kokamo. Na mitunaka ndenge nini losambo na bikeko ebatami na libombani. Mpe ndenge nini Biblia elingi komonisa mpona lisolo oyo na kokamo na Apocalypse 17. Tozela eteni mosusu mpona koyeba yango. Botala photo na Saint-Jean de Latran. C'est quoi Saint-Jean de Latran? Ezali paroisse monene koleka nyonso na Rome. Saint-Pierre te. Kuna nde pape azalaka mpe asalelaka makambo na ye nyonso na minene. Kasi awa nde esika balatisaki pape motole mpe awa nde alobaka ex cathedra. Lisusu nasengi bino bokanga oyo ete abiangami Saint-Jean. Bokanisaka ete nalobaki na bino mpona libombani na Saint-Jean na batemplier. Mpe ndenge nini bazalaki ba Johanniste soki bolingi. Vigno na pite na ye mama na mangomba. Mater ecclesiae. Apocalypse 17:5 elobi ete azali mama na basi na pite. Apocalypse 18:7 elobi na kofanda mokonzi mwasi na kofeli mobali te mpe na komona maosoko mokete. Mpe Esaïe 47:8 elobi na azali awa nzambe nde azali koloba mpe mosusu elongo na ngai azali te na kofanda lokola mokufeli mobali te. Bongo soki mangomba oyo ekabwani na ye tango mosusu akoki kozongisa bango na koyeba kobungisa bana te. Dominus Jesus mangomba mosusu mazali bandeko basi na biso te. Vatican alobi bongo. 5 septembre 2000 Journal The Independent. Wow! Lingomba na Rome ekokisi lisakoli nyonso moko na moko. Wana ikozala kaka polele ete bobele lingomba moko, lingomba na bole lingomba na katolike mpe na bantoma lingomba na mokili mobimba ezali ndeko mwasi te kasi mama na mangomba nyonso. Cardinal Ratzinger 4 septembre 2000. Akomisi yango pete. Cardinal Ratzinger azali mokonzi na Fondation pour la Doctrine et la Foi. Yango ezali bongo esambiselo Inquisition na kala. Ndimbola na kokolisa mana motema botomboke na lingomba botele meli ezali na mbeba na monene te koleka botomboke na lingomba esengeli esu kisama na moto mpe na mopanga. Encyclopédie catholique lobi yango na 1911. Awa catéchisme na bakatolike lobi kokolisa motema ezali bosundoli na bosolo oyo emonisa mitoko boye na boyebi nyonso na kopesa ndingisa na yo. Botomboke na lingomba ezali koboya na motema moko nsima na libatisi bosolo oyo esengeli kondima na mpe na katolike boye soki alobi likambo mpe yo olobi na dimi yango te okomi motomboke na lingomba. Ebongi okusukisama na moto mpe na mopanga. Na bongo ba protestant balobi yango boye. Na kondima yango lisusu te ye alobi na kondima yango te. Boye Western Watchman na 1914 alobi protestantisme matin na ba lingomba na ba protestant ezali nsambela te etikala ata moke kozala nsambela te nyonso ekoki koloba na kobakisa na likambo ezali ete ezali lolenge na kobebisa mpe na koyiba ebani kasi ezali kobata malokola lingomba na losambo. Likambo ezalaki Concile de Trente ebiangamaki na Pape Paul III longwa 1545 kino 1563 bayanganaki na milulu misato ba protestant bazalaki wana na liyangani na mibale na kolobela yango te na mozindo na lite oyo kasi ezali kokamwa komona ete concile wana endimaki mateya oyo esundolamaki epai na bato na reforme. Mateya nyonso ezalaki na ntina na solo mpona nini basalaki yango wana
réforme ekoyisamaki na concile de 30 lisolo na kokamwa kasi ezali molai mpona kolobela yango sikoyo. Mateyo bandimaki yango oyo kosalama na nzoto ete nzoto na Kristo ezali kosalama mikolo nyonso na ntango bazali kosala misa. Kobikisama na nzela na kondima mpe na misala misa na lolenge na Moyen Âge endimamaki milulu na bule nsambo endimamaki bonzemba endimamaki Mateyo na purgatoire tondimi yango siko na babiblia na mikolo endimamaki lisusu kotekama na bolimbisami na masumu endimamaki mpe bokonzi na pape ebakisamaki boye bokonzi nyonso banda wana ekomaki na kati na moto moko. Bongo sima na concile de 30 na solo bokonzi nyonso ekomaki na moto moko ebiangami Mateya na mosolo koleka mpe na solo pape alakisami lokola moto na libebi ezali bongo kobukama na mibeko na solo ekozala nini soki bobongoli mibeko boye bobuki kaka te kasi bozali na molende na kobongola yango. Tozali bongo awa na bokonzi mobimba ndenge biblia elobi ekozala kosalama na nzoto lokumu kitoko na bansangu na maboko na bango lokola na kati na Moseka Marie mwana na Nzambe akomisami nzoto wana ndengu ya na nsangu lolemo na nsangu ekomisi Nzambe eteni na lipa eleki kutu likambo na mokili. Na solo bamiyokaka malamu na likambo oyo mobeko na liboso na kano elobi soki moto moko ezali bon concile de 30 session 13 soki moto moko awangani ete mosala na bule na elambo eleki bule ezwami na solo mpe na lolenge na yango na nzoto mpe na makila elongo na molimo mpe na bonzambe na nkolo na biso Yesu Kristo na yango Kristo mobimba kasi alobi ete azali na kati na yango moko lokola elembo to elakisa litongo ya alakelama mabe. Likambo ezali nakoki kondima yango wana te po ete Yesu Kristo apesamaki mbeka. Zambi na mbeka moko abongisaki libela bawe babulisami. Hébreux 10:14. Nazali na likambo na maloba oyo. Bongo ntango tozali kosala misa na lolenge na Église catholique wana ezali te na kokanisa nkolo kino akozonga. Wana ezali vinyo na pite na ye solo to lokuta. Wana esali nini? Ebaki lisusu Yesu Kristo na ekulusu mikolo nyonso. Atikali kuna mikolo nyonso. Abakami lisusu, pe lisusu, pe lisusu. Ya pe lisusu. Yango wana elembo na bango mosusu ezali ekulusu. Mpo ete kuna nde balingaka Yesu azalaka kaka likolo na ekulusu. Kasi Yesu na ngai azali lisusu na ekulusu te. Azali na lola mpe akozonga lokola mokonzi na bakonzi. Kolo na bankolo. Bokanisa kolimbisama na masumu. Luc 5:21 kotuka soki olobi ete yo moto okoki kolimbisa masumu. Kolimbisama na masumu. Mwana na moto azali na bokonzi awa na se na kolimbisa masumu alobaki na mokatatali ete na lobi na yo ete telema kamata litoko na yo mpe kende na ndako na yo. Yesu alakisaki polele ete azali na bokonzi kasi nsango azali na bokonzi na fungola to bokonzi na kokangola basumu kina lifelo na kokomisa bango malamu mpona kokota na paradis mpe na kobongola bango baumbu na satana bakoma bana na Nzambe. Mpe Nzambe ye moko asengami kolanda mokano na bansango na ye na kolimbisa to na kolimbisa te. Tomonaki yango lobi eleki yango ndemba te na vinyo na pite Marie molobeli sikoyo Yesu alimwe 1854 Pape Pie 9 alobaki Marie peto. 1951 Pape Pie 12 adimisi mpe asaleli mate na komemama na nzoto na Marie na lola. Catholique Layman 1856 elobi mosumu ki oyo azali koyambala moko na Kristo akoki koya na kobanga mpe na kokanisela nkanda na ye kasi botika ye asalela kaka bolobeli na Moseka na mwana na ye mpe akolakisa kaka na mwana oyo mabele oyo amelisaki ye mpe nkanda na ye ekokitisa mambala moko. Mate na buzoba boy ezali na solo buzoba na koki kolakisa bino bilili oyo na kendaki na libulu na miliki boni moto nyonso ayebi likambo na libulu na miliki na Bethlehem esika wapi miliki na Marie esopanaki na bifelo mpe ezali esika endimisami na pape kobota oyo ezali molulu na kipakano. Bokanisa mwana mobali lelo soki mama akangeli ye nkanda mwana akangeli mama na ye nkanda mpe amoni mabele na ye akokanisa nini? Akoloba ye mama azwi liboma. Ezali kipakano. Ezali losamo na kobota. Boyoka maloba na basanto ba katolike.
akweya mpe akufa moto oyo akolekela na Marie te. Marie abiangami ekuke. Boyoka. Yesu alobi nazali ekuke. Nzela mosusu ezali te. Yesu alobi ekuke na lola mpe ete moto moko te akoki kokota na bokonzi oyo epambolami na kozanga kolekela wana te. Nzela na lobiko efungwami na moto te. Bobele na nzela na Marie. Lobiko na bato nyonso ezwami na lolenge na bango endimami mpe elakisami na Marie. Oyo nyonso abatelami na Marie akobikisama kobungisama te. Lobiko na biso euti na yo Nzambe akobikisa biso te soki Marie abondeli te. Dave Hunt malamu boyebisa biso boni vinyo moko na pite na ye ezali te. Pape alobi ebongi Marie azala Nzambe mwasi. Maria Sol Gotine Prefet nsimalite na komemama na nzoto likolo tosili kolobela likambo oyo na lakisi bino yango siko na Apocalypse mpo na komona ndenge nini nyonso wana ezali kosala maelongo. Tosilaki kolobela makambo oyo nyonso mibeko na bato kozanga masomo mpe makomi. Bonaventure Himwood OFM molobeli na Pape na Pius na réponse na plus de réponses à vos questions alobi ete Papa zangi masumu Biblia tosili kolobela likambo oyo elembo na mikanda mipesamaki texte reçu epesami kasi version na ba Jésuite epesamaki epekisamaki te na bongo tosilaki kolobela likambo oyo tozwaki liteya mobimba mpona yango. Boni wana ezali vinyo na pite na ete boni wana ezali kokitisa Yesu te. Version de 70 ebimisama mpo na bibliothèque na Alexandrie. Botala moyebi na makambo na Nzambe oyo Paul Kniter azali nani? Paul Kniter azalaki mosala na mopanzi sango na liloba na Nzambe liboso ye kosala na Université Xavier na Cincinnati esika wapi azali lelo professeur na théologie. Atangaki wapi? Atangaki na Université Grégorienne Pontificale yango nde Université na ba Jésuite eleki nyonso na Rome. Mpe atangaki na ntango na Karl Rahner. Karl Rahner azalaki Jésuite moko oyo bapesaki mosala na kozongisa mangomba nyonso na bokonzi na Rome. Tokolobela likambo oyo na liteya moko ekoya akomi mokanda. Mpe akolakisa ete bokoki kobikisama na lolenge nyonso bolingi. Na lolenge nyonso bolingi. Nkombo mosusu te likambo nyonso na yango bolingi kobikela. Bokende lo wana ezali vinyo na pite na ye. Nsambela moko. Nsambela na mokili mobimba. Bilembo na bamason. Ekulusu na Dalai Lama. Ekulusu ebebisami. Boyebi ete ezali nde ekulusu moko wana basatanisi basalelaka. Na Yesu moko akondisami wana. Na elembo na V wana triangle na ba maso ekangami na ekulusu oyo kitisami ezali losambo na Lucifer. Bazali kosalela IHS balobi ete elingi koloba Yesu somino msalwato ba mosusu balobaka elingi koloba na mosala na ye te elingi na solo koloba Isis Horus Set bomisato na ba Egyptien. Soki botali lopango na libanda ezalaki cercle moko na kati na cercle yika na kati na yika ezali na pole mwambe na yika na lolenge na moi to bonzambe na moi na eteni oyo ezangi na Osiris na katikati mpenza kokamwa. Awa Mitra azali koboma ngombe mobali elonga likolo na mabe bokanisa ezali mpona mateya na kati eyebani lokola Yesu. Botala lolenge na losambo bato na kati balekisami na badegre nsambo moko na moko azali na elembo ekeseni mpe mokili ezali wana longwa na oyo na se kino na oyo na likolo ezalaki bakorax wangana mpona Mercure Nymphus bokanga wana malamu ezali na ntina. Nymphus liloba moko ebimisami elingi koloba mobali na libala mpona Venus. Elingi koloba ete ntango okotisami na kati na bonganga oyo okomi mobali na libala. Bonzemba boni Roma sala kayango te iyo kasi lokola mobali na libala okoki kozala lokola monzemba eloko moko te kokota na mozindo te. Miles soda pona Mars Leo nkosi na Jupiter Perse Persan mpona Luna Sanza Heliodromus mokandala moi mpona Sol moi na suka Pater Tata mpona Saturne ekokaki kozala mpona moto na kati na lingomba na Mitra akoma moto na kati na mangomba mosusu ebele na losambo basi bandimamaki te lokola bazalani kuna. Le mitraïsme Alison Griffith ezali mate na Église catholique mate na Église catholique romaine ezali bongo mitraïsme oyo ezali lolenge na bato na Perse na yango botala lingomba na molili ezali bepiskopo bazali koyenga yenga.
bazali kokonza makambo na mokili na molili na mokili mabomba ni na mozindo na molili makambo nyonso na bango nyonso wana papa ayambi tilake ayambi bindi lembo motane na elongi oyo ezali elembo na Shiva azali Lucifer mpe awa à peu près Coran makambo nyonso na bato nyonso Biblia elobi Apocalypse 17:2 oyo bakonzi na mokili basali na ye pite bongo awa bazali na kokweisama letvalesa liboso na pape tozali koloba bakonzi na mokili oyo babimisi mobulu na mokili oyo bazali kosala makambo na pape tomoni Gorbachev na pape tomoni babomi oyo na bokonzi na pape bazali na kati na yango pona nini balataka kaka bilamba mwindo ntango bakendaka kokutana na pape po ete ebongi balakisa mipanzi nyonso mibale na lisolo na bamason boyebi na malamu mpe na mabe mokonzi mwasi na lingoma na Bilderberg mokonzi Philippe tokoloba makambo moko na ntina mpona ye mokonzi Charles alati bilamba mwindo na ye liboso na papa alati mpembe mpe awa tozali na bokokani na lingoma na Islam cravate mwindo azali na chaussette mwindo botala Margaret Thatcher wana azali Jimmy Carter ba japonais bakonzi oyo nyonso ba George Bush Tony Blair boni bakonzi na mokili bazali kosala elongo na bokonzi oyo iyo tote boni ezali na bokonzi moko na mokili oyo ndimami lokola bokonzi oyo te Ignace de Loyola na se na bango elongo soki bolingi kopona Wahlkampf der Schadelgruftis ata yango elingi koloba kaka etumba kati na elenge mobali oyo na elenge mobali mosusu oyo bango nyonso bazali bato na kati na lingomba na Skull and Bones nani akokanisela mpona molongi na maponomi ezali koya nani akokanisela Apocalypse 7:6 na monaki ye mwasi kolangwa na makila na bapeti mpe na makila na batatoli na Yesu ezali Apocalypse 17:6 yango wana butu na Barthélemy bavodoa guerre de 30 ans, guerre de 100 ans, kosopana na makila, Staline, boloba oyo basali na bato na nzambe kokamwa. Babomaki bango na gauche, na droite, mpe na kati, esambi selo Inquisition, Thomas Daquin alobi batombokeli na lingomba bapesa maki etumbu bazalaki koboma bango na solo lokola babomi nyonso. Église catholique ezali na botosi na lisosoli mpe na bonsomi kasi ntango botombokeli etelemelaka yango esalelaka makasi na monyoko na nzoto mpe na monyoko lia epelisi na Italie bitumbelo na Inquisition. Ekomami na professeur catholique Alfred Baudrillard, Église catholique la Renaissance protestantisme page 182-183 ezali bongo bokonzi moko endimami bongo tolobelaki seleka na ba Jésuite na kotanga lisusu seleka wana minyoko na somo mpona botombokeli na lingomba baoyo bakondima mpe bakosalela oyo balingi kondima mpe bokozwela mokano mpona yango moko mpona yango moko oyo kondimela. Apocalypse 7 epesi biso nsango ebele. Apocalypse 7:7 moi jende alobi na ngai ete okamwi mpona nini ngai na koyebisa yo libombani na mwasi yango mpe na nyama na mitu nsambo mpe na maseke zomi oyo azali kokumba ye bongo tokolobela yango na mozindo nyama oyo omonaki azalaki nde azali te mpe abelemi kobima na libulu bozindo mwana na mpate na nzambe azalaki mpe azali te mpe akozonga bongo te bongo likokani na Kristo bokonzi oyo emitie na esika na Yesu Kristo bongo bokonzi oyo na politiki nyama oyo monaki azalaki nde azali te mpe abelemi kobima na libulu bozindo mpe kokende kino libebi bafandi na mokili baoyo nkombo na bango ezangi kokomama na buku na bomo ilongwa na bozalisi na mokili bakokamwa wana ekotala bango nyama oyo azalaki mpe azali te mpe akoya ezali maloba moko na ntina ezali na makanisi ebele na likambo oyo sikoyo tokomeka kokota na kati mpona komona soki tokoki kokoma na likambo moko nalingi kotelemela na likambo moko te kasi tokoki komona soki yo tokoki kozwa yango nde azali te na 1798 nyama azwaki mpota na kufa ezali bongo te boye nyama azalaki ntango moko akonzaki na Moyen Orient akonzaki na Moyen Âge nde azali te akufi amonanaki lokola azwi mpota na kufa mpe akoya boni ezali bongo te tososola bongo awa nde azali te 1798 azwaki mpota na kufa azalaki kosala nini na molili na kobomba na ntango amonanaki lokola akufaki na bongo 1854 lite na mbotama na mpeto 1870 kozanga kokoisama na pape 1929
amipesaki ye moko motole lokola mokonzi na likolo na mokili. 1951 komemama na Marie na nzoto, sikoyo Marie akomi molobeli, bolobeli mpe mokokani na mosikoli, ezali kozwa mobimba na esika na Yesu Kristo. Bokonzi nini ebimaki na tango wana? Apocalypse 17:9. Awa ebongi na makanisi na mayele, mitu yango sambo mizali ngomba sambo. Na Grek oros ezali ngomba, kuna efandi mwasi na likolo na yango. Sikoyo kolongola likambo oyo ete Rome etongami likolo na ngomba nsambo, ezali likambo na ntina. Makambo mosusu ezali moto ya nsambo, ezali mpe na kati na makonzi oyo. Bokanisi yango ezali na mikonzi sambo. Awa sikoyo tozali na mokonzi moko na bokonzi moko ekobima elongo. Mitano bakwei moko azali mosusu ayei nano te. Mpe soko akoya ntango nini ekokoka na ye koumela mwa ntango moke, nyama oyo azalaki mpe azali te, ye azali oyo na mwambe azali mpe moko na bango nsambo, mpe akei na ye kino libebi. Ezali likambo na makasi mpe mpona ba oyo balengaka kokangisa biteni. Tobwaka moke liso na mitu to na ngomba. Na Biblia ezali kolakisa makonzi, mikonzi te. Yawe alobi ete na kofuta Babylon pe bafandi nyonso na Kalde na liboso na miso na bino mpo na mabe nyonso na bango oyo esili bango kosala kati na Siona. Tala ngai nazali kotelemela yo ngomba na kobebisa. Yawe alobi bongo, oyo azali kobebisa mokili mobimba na kosembola loboko na ngai likolo na yo, na kobulunganisa yo longwa na mabanga, na kozalisa yo ngomba ezikisami. Ezali kolakisa Babylon oyo akoya kobundisa bato na Nzambe. Bongo ngomba moko ezali bokonzi moko. Bongo tokososola mitu nsambo. Sikoyo nalingi kotelemela na esika moko te. Mpe na ndimi te ete likambo na lobiko soki bondimami to soki bozali yango te. Makambo na lobiko ezali kolakisa boyokani na bino na Yesu Kristo na moto mosusu te. Boye tozwa yango na solo to te, wana ezali likambo te. Kasi Nzambe apesi biso nsango totala nanu yango ezali na ntina. Ndimbolo na liboso, soki totali na ntango na Jean, mitu nsambo milakisi makonzi minene na monyokoli na bato na Nzambe na bikeke nyonso. Ezali ndimbola moko. Mitano bakwei: batangi, Egypte, Assyrie, Babylon, Bamed na Bapers na Grèce. Mitano bakwei. Na liboso ezali na solo na kotalela tango na Jean ekoki kozala Rome. Moko ayei nano te, ezali bokonzi na pape. Ezali ndimbola oyo yebani mingi, mpe bato ebele bandimi. Nazali na likambo te soki moto andimi yango mpo ete tokutana na bokonzi oyo na suka, oyo na solo ezali kobimisa makambo nyonso. Likambo moko kaka nazali na ndimbola oyo ezali boye: makonzi nini botiki awa? Mpo Egypte ekoki kozala Egypte, Assyrie, Babylon na Bamed na Bapers na Grèce nde bakomami awa. Mpe bobandi na ntango na Jean, ezali bongo likanisi botie mpo na kobebisa lisakoli oyo. Makonzi nini botiki bongo? Ndakisa soki botangi Ezekiel 16:26 mpe botali bangona na Nzambe, bozalaki na ba-Egyptien, bozalaki na ba-Philistin, bozalaki na ba-Assyrien, bozalaki na ba-Chaldeen. Na solo na ndimbola oyo ba-Philistin na ndakisa balongolami. Ekozala ndenge nini soki natie bango pembeni te? Boye mituya na ngai ekozala na mabe solo te. Na bongo mpo na ngai nazali na likambo te na lolenge na monene, kasi mozindo na yango esepelisi ngai te. Koyebana na mitu nsambo. Ndimbola na mibale. Na kosalela Daniel sikoyo lokola elakiseli oyo monani likanisi malamu mpo ete mokanda na Apocalypse ezali kosalela bilembo na mokanda na Daniel mpo na kosalela yango na likambo oyo emonisami na Apocalypse. Boye na kosalela Daniel lokola elakiseli, bato mosusu babandaka na Babylon mpe batangaka longwa ntango na makambo oyo ekomami na Apocalypse 17. Lisusu ebongi kopona tokobandela wapi na makambo oyo ebandi na Apocalypse 17. Mitano bakwei: Babylon, Bamed na Bapers, Grèce, Rome, bokonzi na pape. Moko azali bokonzi na pape ezwi mpota. Sikoyo bobandi kotanga na ntango moko na Apocalypse 17 wapi elobi moko azali. Bongo ezali ntango mpe bakomi na Babylon
ba Med na ba Perse na Grèce Rome bokonzi na pape moko azali ekoki kozala bokonzi na pape oyo ezwi mpota oyo nanu akomi te ekoki kozala lisanga na suka na mangomba na bokonzi na pape mpo ete pota na ye na kufa ekobika mpe mokili mobimba bakobila ye wana ndendi mbona na malamu nazali na yango na likambo monene te nazali kaka na moto na moko tokoloba nini mpo na makonzi mosusu matangami na mokanda na apocalypse ndenge nini bokotia yango na kati kuna wana bokotika pembeni banyama mosusu nyama na maseke mibale mpe nyonso wana tokosala nini mpo na kokotisa bango Mwanje nde alobi na ngai okamwi mpo na nini ngai na koyebisa yo libomba na mwasi yango mpe na nyama na mitu sambo mpe na maseke zomi oyo ezali kokumba ye nyama oyo omonaki azali nde azali te mpe abelemi kobima longo wapi na libulu na libulu bozindo sikoyo nyama mosusu nini abimi na libulu bozindo nyama na Apocalypse chapitre 11 bokanisi yango lisusu nyama abandi kobundisa liloba na Nzambe bwanya nyonso na Révolution française nyonso wana mpe kokende kino libebi bafandi na mokili baoyo nkomo na bango ezali kokomama na buku na bomo ilongo na bozalisi na mokili bakokamo wana ekotala bango nyama oyo azalaki mpe azali te mpe akoya bakonzi sambo mitano bakwei mpe awo bozali na sango oyo moke mpe mosusu nano ayei te mpe soko akoya ntango nini ekokokana ye kowumela mwa ntango moke nyama oyo azalaki mpe azali te ye azali oyo na mwambe azali mpe moko na bango samo mpe akei na ye kino libebi mwa mozindo moke boye oyo na mwambe akei kino libebi na solo oyo na mwambe azali na kati na sambwana tokangisa yango elongo ndimbola na misato nakosalela Daniel lokola elakiseli tokobanda na Babylone mpe tokotanga banda na ntango na makambo ekomami na Apocalypse 7 boye lokola oyo eleki boye mitano bakwei Babylone ba Med na ba Perse Grèce Rome bokonzi na pape oyo ezali bokonzi na sambela mpe na politiki oyo ekonzaki na Moyen-Orient bongo botala na esika wapi bokobanda kotangela kobanda na makambo makomami na Apocalypse moko azali bokonzi na pape oyo emonani ezwi mpota azali te mpe azali lisusu amonanaki lokola azwi mpota na kufa bokanisi yango lisusu tomonaki ete likambo oyo emataki mpe ete mangomba na bajesuite matongi bokonzi mobimba na mokili mobimba na ntango wana communisme makambo nyonso ebongisami na kati nde ezali te bokonzi na pape boye na komona na boye bokonzi na pape ezwi mpota nano eyei te ezali makonzi na sambela na politiki te ekonzami na mangomba na molili na pape oyo ebimi na libulu bozindo na Apocalypse 11 yango nde ekomi na ntango na nde azali te nano ayei te ekeko na nyama oyo ezali lisanga na mangomba na sambela mpe na politiki na mwana na mpate lokola nyama au oyo na mwambe moko na nsambo wana akozala bokonzi na suka na mokili mobimba lisanga na suka na mokili na bokonzi na pape sikoyo oyo akeseni na oyo na liboso tolinga oyo na liboso ezali na tina te mpo na ngai ezali na tina te mpo na ngai ekozala bongo na kokangisa bango elongo kasi nakangami na yango te nalingi koloba ezali mpeza na ntina te ntango nyonso oyo nasuka akosuka kozala bokonzi na pape mpo te azali kobima mpe akei kino libebi kasi oyo mpo na ngai ezwi bililingi nyonso oyo tozali na yango na mokanda na Apocalypse yango nde nakanisaka ete elingi koloba maseke yango zomi mazali bakonzi zomi baoyo nano bazwi bokonzi te boye soki ezali na ntango oyo tozali koloba mpona yango ezali oyo te mpe ezali na zomi nano bazwi bokonzi te mpe ezali mikolo ekoya mpona nini zomi wana epekisami kasi bakozwa bokonzi lokola bakonzi na nyama elongo ntango moke kozala na lisanga boye zomi elingi koloba motuya na ebele makonzi nyonso na mokili bakopesa bokonzi na bango na nyama to ekoki koloba likambo mosusu bango bazali na mokano moko mpe bakopesa nyama nguya na bango na bakonzi na bango bakobunda etumba na mwana na mpate ezali nde bokonzi ezali konyokola na suka akoleka bango
mpo ete azali nkolo na bankolo mpe mokonzi na bakonzi mpe bango na ye longo bazali babiangami na baponami na bosembo. Ekozala etumba ekobima. Le 17 septembre 1973, Lingomba na Club de Rome babimisaki rapport na yango na bango ekeseni na makambo ebele na kati ebombami ebiangami lolenge ekabolami na bitando na bokonzi mobimba na mokili. Likambo na kokamwa yango etindamaki na epai na bato na mayele na makonzi mpona kosalela yango. Mokanda oyo elakisi ete Lingomba na Club de Rome ekaboli mokili na bitando na kitazomi mpe na politiki oyo babiangi makonzi nkombo moko ekokani na oyo basaleli na mokanda na Apocalypse chapitre 13:1-2. Na 1974 bakomi na rapport wana Mihaljo Mesarovich mpe Edward Pester babimisaki maloba na bango na suka na mokanda na nkombo l'humanité au tournant. Kasi na mokanda wana oyo epesami na kotanga epai na bato nyonso balongolaki nkombo na bokonzi wana euti na makomi na solo oyo En route pour une occupation globale, Garika Huntington House Publisher. Boye mokili ekabolami na bitando zomi na biteni zomi. Boye biete makonzi mosusu na suka nte matiami pembeni mpe mabota misusu makonzi na mokili makambo na ntina oyo tokolebela ntango mosusu na mate makoya. Alobi na ngai mpe ete mai mamonaki yo kuna ifani mwasi na pite mazali bibolo na bibele na mabota na minoko mpe maseke zomi mamonaki yo bango mpe nyama bakoyina mwasi na pite bakobebisa ye mpe bakozalisa ye bolumbu bakolia mosuni na ye mpe bakotumba ye na moto. Wow! Wana tozali nanu na makonzi na mokili mapesi bokonzi na bango na nyama na bokonzi oyo na sambela mpe bokonzi oyo na sambela ekei kobundisa bato na nzambe. Nini ekoleka nsima? Likanisi moko te? Nzambe atie lopango na ye na nzinga na bato na ye. Abateli bango. Asimbi bango na loboko na ye. Ndenge asalaki yango na Egypte. Mpe babimisimi be kompona kotelemela bango bakoki kosomba te bakoki koteka te bakoki kosala likambo te lipa na bino mpe mai na bino ekozala na solo nkoto bakokweya pembeni na yo mpe nkoto zomi na loboko na yo na mobali likambo yango nde ekoya pene na yo te bilaka na Nzambe ezali kalelama na suka bazali komeka wana bango na nkanda kolongola lingomba oyo etelemi na kati na mateya etelemeli mateya oyo na mokili. Nzambe akotinda makama pe minyoko ebele ezali na mokili mpe bato na Nzambe bazipami na suka ata makonzi wana bakomona nini bazalaki wana bakosami mpe basimbami na nkanda makasi mpe na etumba pe babebisi ye wana amekaki kobebisa bato na Nzambe. Yango nde alobi likambo na kokamwa sikoyo botala ntina monene ete bazikisi ye na moto. Etumbu nini ezalaki na boyokani na kala mpona mwasi na pite oyo bazalaki kokanga na pite na ye bazalaki kobamba ye mabanga kino liwa kasi oyo bazikisi ye na moto. Etumbu nini ezalaki pona mwana mwasi na nganga oyo bazalaki kokanga na pite bazalaki kozikisa ye ezali kama ntina te bomona bokokani mwana Biblia ezali mokanda na kokamo bato nyonso balobaka na ngai ete bato bakanisaki mokanda oyo mpe bakoloba na bino ete na kolia lecteur oyo na ordinateur soki ezali bongo po ete Nzambe atiaki na mitema na bango mposa na kopesa ndingisa na Nzambe mpo ete bakonzi babungi ete basala mokalo na ye mpe ete bandimana na kopesa nyama bokonzi na bango kino ekokoka maloba na Nzambe. Mwasi oyo omonaki azali mboka yango monene oyo azali na bokonzi na liboso na bakonzi nyonso na mokili. Babylon na monene oyo ekonzami na mwasi ya pite na Babylon.
yaka na kotalisa yo ekatemeli mwasi monene na pite oyo afandi na mai mingi oyo bakonzi na mokili basali na epite mpe bafandi na mokili balangi vinyo na pite na ye. Apocalypse 17:1-2 wana nde suka na likambo. Bongo motuna na ngai na pokwa oyo ezali boy. Boni tozali kobanga bokonzi oyo kino tokotosa ye to tokangami na Nzambe. Kopona na biso ezali nini? Mpona nini tokozala bazobo boye mpona kondima bokonzi yango soki yango nde ekoloba na kati na bokonzi tokozala bato na maboma soki tolandi Nzambe te. Nzambe azali na lolenge na malamu oyo akolakisa moto moko te na makasi mpona kobenda ye. Nzambe oyo atoni na bolamu mpe na kimia mpona nini na kozala zobo boye mpona kolanda bokonzi yango. Jérémie 50:24 elobi natandeli yo motambo mpe ozwami Babylone oyebaki mpe yango te ozwami mpe okangami zambi owelani na Nzambe na Yawe ezalaki elakiseli. Yawe azipoli ebombelo na bibundeli na ye abimisi bibundeli na nkanda na ye mpo ete nkolo Yawe na bibele azali na mosala kosala kati na mokili na bakaldeyen. Boyela ye longwa na bipai nyonso bozipola bibombelo na ye na bilei boyanganisa ye lokola mabondo na mboto mpe bobebisa ye nye botika ete eloko etikala na ye soko mokete boboma bango mpe babali na ye nyonso bakita kino ndako na kobomama mawa epai na bango mpo ete mokolo na bango eye ntango na etumbu na bango. Nzambe akosukisa bokonzi wana. Yoka mingongo na bawe bazali kokima mpe kolongwa na mokili na Babylone mpona kosakola kati na Sion kobukanisa na Yawe Nzambe na biso kobukanisa tempelo na ye bobyanga bato na matimbo kotelemela Babylone nyonso bawe bakobenda litimbo zingela ye na etumba tika te ete moko akima moto moko te akokima ezali elakiseli suka ekozala nde bosolo. Futa ye pela moko misala na ye nyonso milion na bato bakufi na sima na ye salela ye pela moko nyonso esalaki ye Zambi atelemelaki Yawe na lolendo oyo na bule na Israel boye bilenge na ye bakokima kati na nzela na ye mpe basoda nyonso na ye bakobebisama na mokolo yango. Yawe alobi bongo tala ngai nazali kotelemela yo moto na lolendo nkolo Yawe na bibeli alobi bongo Zambi mokolo na yo eyei tango wana na kopesa yo etumbu. Jérémie 50:24-31 bokonzi yango ekosuka. Jérémie 50:32 oyo na lolendo akotala libaku mpe akokoya moko akotelemisa ye te na kobamola moto na kati na mboka na ye ekozikisa nyonso oyo ekozingela ye. Likambo na kokama mosikoli na bango azali na nguya aleki bango na nguya. Yawe na bibeli azali nkombo na ye akolebela bango likambo na bango ete apesa mokili kimia nde bolozi epai na bafandi na Babylone. Moto na bwanya moko te na bango akosalisa bango. Esaïe 26 elobi yaka bato na ngai ingela na biteni na ndako na yo kanga bikuke nsima na yo omibomba ntango mwa moke kino nkanda esili koleka nkolo akopesa etumbu na bato na Babylone mpe bato na Nzambe bakobatelama. Nzambi tala Yawe azali kobima na esika na ye mpona akopesa bafandi na mokili etumbu mpona Esaïe 26 elobi yaka bato na ngai yingela na biteni na bato na yo ya nkanga bikuke nsima na yo omibomba ntango mwa moke kino nkanda esili koleka. Nkolo akopesa etumbu na bato na Babylone mpe bato na Nzambe bakobatelama. Zambi tala Yawe azali kobima na esika na ye mpona kopesa bafandi na mokili etumbu mpona mabe na bango mpe na mokili ekozipola makila masopani likolo na yango ekobomba lisusu babombali na yango lisekwa ekozala. Esaïe 26:20-21 na mokolo yango na nzela na mopanga na ye na makasi mpe na monene mpe na nguya Yawe akopesa etumbu na Leviathan nyoka oyo akokima mpe Leviathan nyoka oyo akunzami akoboma mpe na dragon oyo azali kati na mai na monana. Esaïe 27:1 yango nde lisolo na Biblia lisolo na kokama koleka oyo nano etikala kosalama na mokobetama na mokili te. Apocalypse 19:1 na nsima na makambo oyo nayokaki mongongo lokola mongongo na ebele monene na bato kati na likolo koloba ete aleluya lobiko na nkembo na nguya na Nzambe na biso mpo ete bikateli na ye bizali na solo mpe na sembo mpo ete akweyisi mwasi na pite yango monene oyo abebisaki mokili na pite na ye abukanisi ye mpo na makila na baumbu na ye. Boni ezali kokama te. Apocalypse 19:19 tokomona oyo ekokomela ye na mwana kinyama na bakonzi na mokili
na bibele na babundi na bango basili koyanga na kobunda etumba na mofandi na mbalata mpe na bibele na babundi na ye na bongo awa baye nyama Église catholique akangami mpe esika moko na ye elongo na ye mosakoli mawa nani wana tokozela moke mpona lite ya mosusu oyo asalaki bilembo liboso na ye wana nakoki koyebisa bino ezalaki nani ye wana azalaki kosala bilembo liboso na ye ezalaki ba protestant ezalaki États-Unis ezalaki kuna na mboka na États-Unis wapi moto ekitaki mpe bilembo bisalamaki mpe ete bokonzi na sambela ekekona nyama asalelaki mateya ekekona nyama asalelaki mateya na pape tosilaki komona yango tosilaki komona yango tokoki mpe kolobela yango mpe bongo azimbisi bango bakamati ele mona nyama mpe basambeli ekekona ye bawe mibale bakabwani bongo na bomo ikati na libeke na moto mokopelaka na sufulu konde azangi awa ezali bongo dragon akobebisa masima baye batikalaki babomami na mopanga na mofani na mbalata mopanga oyo ebimi na monoko na ye mpe bandeke nyonso batondaki na mosuni na bango bosakana na nzambe te bokozala kuna. Apocalypse 19:6 nayokaki mongongo lokola mongongo na ebele monene lokola mongongo na mai monene lokola mongongo na nkake makasi koloba ete Alleluya po ete nkolo nzambe na biso mozwi na ngoya nyonso asili kozala mokonzi wana nde suka na likambo mpe tozali na likambo na kobanga te likambo moko te na liteye oyo ekoya tokomona bokonzi na sika na mokili mobimba mpe tokososola ndambo na makambo oyo mazali kosala malelo na mokili ezali likambo na somo kasi ata bongo tango bokomona makambo oyo kokoma botombola miso likolo mpo ete lisiko na bino ekomi pene bondimela nkolo Yesu pe bobanga eloko te natondi bino.